Au nom de Jésus. Matoye funga mamunokolo ba matoye funga mamunokolo ba na kombo na Yesu. Matoyi na ye na malobe ngai mama Lutumba nakendaki na prière ya convention oyo esalamaki ya papa Moïse ayaki awa nakendaki kuna na mwana nanga azalaki banda inane azalaki koloba te eti ndenge akokisi 23 ans ere tokendaki kuna papa abondelaki mpo na ye namoni akomi koyoka mpe koloba yango wana napesi nzambe oza na merci mpo na bolamu nyonso azosalela ngai. Shalom bana nzambe kana ngai ezalaki ka ya depression makasi na banda kolala te na banda koganga na banda kolota bandoto mabe na kondaki na silaki nzoto bamemaki nga na hôpital psychiatrique na dépensaki mbongo ebele esimbaki te or fallait nasala mémoire na ngai ya fin de cycle ba dépensaki koleka même na classe prophète moko ayebisi biso eza likambo kokende hôpital te eza likambo koluka nzambe epa na ye moko esimbaki te tokende na ba ministère ebele ba prophète ebele simba ete mais nakumisi nzambe ya papa Moïse po mokolo bamemaki nga dès le premier jour epa na ye asimbaki ngai mutu na ngai ekomaki stable ezochauffe lisusu te nakomi kolala pongi nakomi kolia nazoganga lisusu te naomona su bandoto mabe te or ce n'était pas le cas pendant 4 ans nde napamboli nzambe ya Osana nayokumisa nzambe ya pasteur Moïse na oyo tosala na kati na faye na biso tomitungisaki mingi na problème ya divorce otambolaki par-ci par-là tokutana baprofete ebele lisusu bawasinga biso bambongo alors lelo tokutana pasteur Moïse asili kosala biso délivrance la délivrance wana atangoli biso harmonie ezongi na kati na ndako esengo ekoti na kati na ndako mwasi tanga tokomi kosola malamu tozali mpe mpe kotalana lelo esengo ekoti yango tokokumisa nzambe na Osana aza malamu mais okumisa nzambe ya Osana po ça fait 2 ans passé nazali na problème sérieux ya misu surtout somo eza makasi flou na komona distance te mais ndenge na koleka délivrance na remarqué ma changement mo makasi sans lunettes nazomona clair donc nakumisi vraiment nzambe ya Osana nazosala donc namoni ke na olata lisu lunettes te yaone okumisa nzambe ya Osana nalobaki deja bamaladi oyo ewumelaka ntango molai oyo esilaka te ezali nde démoniaque badivorce ebele tozokomona ntango nyonso awa ezali mpe kidoki boya nango epai na nzambe nde bokobika nazozela bino na moto bandeko balandi biso na kati ya Diba TV mona Congo lelo toyeli bino lisolo moko kitoko pe édifiant topesi bino bambote de partout oyo pai bozali kolanda biso na bokebi pe na bwanya na ndenge bopesaka biso litoyi na bino ndenge bopesaka biso confiance ndenge bopesaka biso makanisi malamu ndenge bokomelaka biso ba inbox pe bokomantaka bolandaka biso pe boza kosabone du jour au jour ebele chaîne na bino ekomata ekokende pe mosika ekomemela bino pe babiloko malamu oyo ekoza kolendisa peuple de Dieu na kati ya Diba TV mwana Congo na émission tosolola yango na kati ya émission na biso oyo toyeli bino lisolo kitoko na kati ya Diba TV mwana mboka Congo pe na mwana mboka Congo oyo tolobi kuna tozali na kati ya émission oyo eza kokota batranche ebele ezali kokota batranche politique ezali kokota batranche musique profane musique chrétienne oyo mikolo tokolamusa ngo lisusu makasi bokotala bandeko oyo mosusu bokomona ndeko belga akoya mpona kolakisa bino na tranche musicale akolobela makambo ya baancien succès pe na kati ya tranche oyo tobengi ya politique bokomona bandeko mosusu bakoya munganga spirituel na kotika na mingi awa mingi na kati ya baémission oyo tobengi tozali koédifier peuple de Dieu na kati ya tosolola yango. Pourquoi tokosala bongo? Parce que chaîne ekomi kozwa plaire mosusu bayembuka mosusu babandi kokota mpona kotia loboko na œuvre de Dieu oyo. Awa tofungoli mpe forum monene oyo tobengi yango Diba TV mwana Congo mpe Diba TV mwana mboka Congo kota yo moto yali moto olandaka biso na bokebi mpe na bwanya mpona kosoutenir œuvre oyo de Dieu Nzambe akopambola yo na makambo na yo mingi oyo ozali kosala lokola mama Shela Mwanda na kati ya fondation Shela Mwanda lokola mama Avida na kati ya fondation Avida bopesa bango loboko Nzambe alola akobosa na bino te pe akozala na bino
toye kopesa susu communiqué kitoko na prophète Moïse Makoma. D'ici là, bokomona prophète Moïse Makoma azoya na Afrique du Sud. Yo moto landaka chaîne oyo. Yebaka tozoya ba musali monene na kombo ya prophète Moïse Makoma na kati ya lisanga ya bana ozana yaka convention monene ekozala na mois de mai na topesi bino date précité bokomona ba publicité ekoleka na kati ya ba émission ekoya na kati ya semaine prochaine. Yaka mema mikumba na onyoso yaka na mo epa ya nkolo pona bamanyola yo oyo kape oyo moseli na nkolo akuuta musika na mikili ya poto pona koya koteya parole de Dieu kolakisa mokili oyo ndenge ezali kotambola na bato oyo toujours bazali ba ignorant. Toye kopesa mbote na bayimboka oyo bazali ko soutenir œuvre oyo de près pe na musika na ba conseil ndeko Jimmy Kay yazali na Afrique du Sud topesa ba mbote pe ndeko pesi pe ba mbote na kati ya Ediba TV mwana Congo topesi Anima Be yazali warrior toyambaka race nyonso oyo azali kotia kokabula chaîne oyo partout na musala oyo azali kosala Anima Be topesi ba mbote epai ozali toye kopesa ndeko Pepe Kulungu na kati ya ville ya Ottawa précisément na Canada et à la licité azali toujours de près na biso na kati ya chaîne oyo Ediba TV mwana Congo pour na kopesa ba conseil pe ko apporter un plus na kati ya chaîne oyo bandeko balandi biso tokei kokota susu na mozindo ya lisolo ya ndeko oyo abengaki biso po topesa ye conseil ni tokopesa ndeko oyo abeti lisolo na ye nyonso ye banda bala mwasi na ye ase retrouva te donc atangi na batemps oyo afandi na mwasi na ye pendant 365 jours ou 366 jours na batemps asangani na mwasi 9, 13, 14 fois na année mobimba osala na mwasi oyo azali molongani oyo mama ya bana na yo oyo tobengi chair de chair, l'os de l'os oyo moto ofandi na vie mobimba yo moto okolanda biso de partout mama mifi nitu na ngola le boss oyo alobi atikali nsima te mpona kosoutenir Ediba TV na baœuvre na ye bandeko bolanda bopesa biso réponse mpe bobenga na numero oyo ezali affiché bokoma na bacommentaire lelo oyo olingi kopesa mobali na yo nzoto te ye mpe wana akomi kosemarsibe lelo bokotisi nini na kati ya famille na bino alors tokosenga kaka bopetolama na bonzambe bomona basala nzambe ya makasi po basambela po bakimisa spiritualité diabolique oyo ekoti pa mobali bakimisa spiritualité ya mabe oyo ezali na kati ya mwasi oyo azokolinga kosangana na mobali na ye te kopesa mobali na ye esika te po soki lobi mobali na ye ake kobima libanda ekomi susu likambo mosusu. Zambe yako yemba na nzembo Zambe yako tutela tolo Moninga ya baye bazanga baninga Seigneur nazali chez la Mwanda Fondation na eli sous liboso na bino pona osenga bino merci na ba soutenir orphelinat chez la Mwanda nzambe alona apambola bino tozomona ba effort na bino tozomona bolingo boza nango à travers Fondation chez la Mwanda nzamba apambola bino na eli sous liboso na pona kosenga bien-aimé bokanisa bana na bilamba bokanisa bana na kolia bokanisa bana na minerval bokanisa bana na ba soins médicaux nzambe ya kozanga te kopambolo bien-aimé ozana posa ya kosunga ozoluka place ya kotia mbongo na yo bien-aimé tala place ya malamu yango ya kotia mbongo na yo na Fondation chez la Mwanda nzambe akozongisa bila kopambola bakoko na yo akopambola pe bana na yo na pamboli bino na kombo na Yesu. Vraiment nazangi merci beaucoup ma chérie. Merci beaucoup maman. Merci beaucoup tous les partenaires. Tout maman la biso Sheila na papa na pesi bino mbote na kumbo na Yesu Masia. Atuko na ene sengo mingi ya koleka nga mama Chantal na sepe na onje.
kasi mpe makambo oyo osalela biso entouré sekoya makasi namoni bana kozwa bakaye mpe moke te bakaye ebele ke ngelasake ane oyo tokosomba ta kaye moko te yango nzambe alola nzambe oyo aza nzambe bavete nzambe aza nzambe na ngai donc akanisela bino merci beaucoup olongoli biso swali mama shela mwana merci beaucoup nzambe apambola yo abakisa yo mosusu merci mobali oyo abengi biso azali se plaindre ke azali komona karete, c'est-à-dire quoi? Ndeko mobali alobi babota bana misato me ezalaki na calcul. Donc ndenge abandi komonela sikoyo ndre mwasi na ye azala ba homme musu libanda ou soit mwasi na azali bajaka basi oyo asalaka deja mingi abibombaka akutaki na libala ezaka complaisance. Est-ce que bana mo pe baza ya ye to baza ya ye te? Ba point d'interrogation ekomi wana. Ndeko mobali alobi akoma kozwa ta mingi, il dort avec sa femme, mais soka aza kosimba mwasi azalaka toujours na réponse moko ya na lembi. Lelo te akoma kosalela carnet même ya kosangana nzoto na bango. Donc ekoma peut-être bakoti kosangana nzoto après 2 mois ou bien na mois moko bakosala mbala moko kosangana nzoto yango tobika awa na kati ya Diba TV toyaka nde kotalisa bato mpe kolendisa bato kolakisa bato ke non oyo ozali kosala ezali malamu te ekoki kotinda mpe ndeko na nzela ya mabe comme azali nzeko mobali mpe atambolaka libanda te ayebaka mpe vi ya basi te donc akomi kosemarsupe na kati ya ndako na ye nyonso tu wana moto apushi ye ezali ndeko mwasi abandi komituna ou soit aboma libala aluka na ye mwasi mosusu po oyo bakotambola na ye likanisi moko likambo ya kosangana nzoto mwasi na mobali ezalaka nango mpe likambo te ke o il faut bapara bayaka kofanda ou bien bao tobengaka baparin ou bien bamana kobenga baboti bobenga batu bacamarade bapasteur non ezali likambo ya télépathie tokutanaka na baka ebele oyoka mwasi muso alobi nga nalingaka nzoto mingi me mobali nanga alingaka nzoto te okoyoka soit mobali alobi nga nalingaka nzoto mingi me mwasi alingaka nzoto te sikoyo ezali likambo ya koscientize bino moko. Quand toi tu refuses maintenant soki sikoyo abandi kobima libanda osali zuwa obandi kosala zuwa to ndenge nini yango tozongi mbango awa mpona kotalisa peuple de Dieu tokeba na biloko mosusu tozali kosala eri ozali kosala lolenge wana si ozali kotinda moninga na nzela ya mabe ozali kotinda moninga na nzela ya kotambola na ekobo eri moninga kotambola na nzela ya ekobo yo kopanza ye lisusu sango sikoyo na nzela ya ekobo mpe koki korekene mpe kozwa maladi na nzela ekobo mpe koki kokutana mpe na mikakatano ebele parce que kolanda mwasi libanda ezalaka mpe bato mosusu bazalaka na don nango bato mosusu bazalaka na don nango te okolanda mpe mwasi oyo azali mpe na spiritualité mabe akoki kopesa mpe basemence ya mabe omemi na ndako basemence wana mpe koki komema mpe maladi na bana basemence oyo koki komema mpe porte d'entrée ya diabulu vi soki ezali kokende likolo vi mpe ebandi kokita eloko nini ebandi kosala ke mwasi wana aboya kosangana na mobali wana ngai monganga spirituel na kobeta lisolo lelo nazwi mpe ntango ya kobenga mpe famille wana kobenga mpe mwasi kosola na ye mwasi apesi nga baraison moko na comprendre yango mpenza bien mingi te o na travaillaka trop il y a des fois quand je rentre à la maison nazozala fatigué mais l'homme alobi ke bango bazala meme na bana misala mibale na ndako azomona mpe te ke non eloko nini mpe kopesa ye fatigue meme kolia oyo kolamba oyo ezali ye te ezali bana misala bandeko tosakana na libala te libala ezali eloko mona aloba yango chaque fois ezali eloko oyo diabulu abundisaka mingi alors soki ozwi opportunité wana batela yango il y a déjà baocomprendre te ye alobi ana mobali te mobali na ebe ye wana me mobali koto alobi azomona kare te yango toye nango na kati ya Diba TV mwana Congo na kati ya émission tobengi tosolola yango tokabula yango nga na yo po topesa bango conseil nde yango tobandi ndeko mobali aye na tumbela na ye yango ekomeli ye mbala mingi donc abetivement lisolo na ye ke kozwa bana misato oyo azorapele nga lobi papa soki natali na ne ya liboso
otobota mwana biso liboso ezaki na 2017. Donc soki natali ndenge batemps oyo tosangana nga na mwasi na nga pendant 365 jours eleki ata 14 fois te. Akei na ne oyo bazwaki mwana ya mibale na 2019 na 365 jours ou 366 jours alobi bien soki natangi yango bien tosangani nga na mwasi na nga ata mbala 10 te. Akei susu na mbala ya suka oyo basangani na mwasi na ye na 2021 na 366 jours apesi susu même explication alobi basangani plus de 8 fois te. Yo moto okolanda ngai na kati émission oyo conseil nini okoki kopesa na motu wana, conseil nini tokoki kopesa na mwasi wana ou bien na basi oyo basalaka boui, ou soit oza na makangu na omoko libanda tu viens distraire l'homme, ou bien olingi libala ou bien olingi libala te. L'homme maintenant komi ko se décider amema bana na den parce que azwi pe ba conseil pe bato mosusu soit bazali bana na ye te. Comment ekoki kozala bongo mais soki okende bafoye mosusu koyoka ah biso semaine moko tosanganaka 3 fois quel que soit bamisala bazali kosala ah semaine boy. Mais comment yo ozali femme mariée ya motu wana l'homme abanda kose plaindre abanda kose masturber sikoyo okokondane mobali to okokondane mwasi sikoyo kose masturber pe ezali pe mabe ekotisaka pe bafemme de nuit ekotisaka pe bamari de nuit ekotisaka pe misala ya mabe na kati ya ndako pe na bablocage na bafreinage. Nani azomema blocage ezali mwasi to ezali mobali? Bandeko na kozela ba réponse na bino na ba commentaire po topesa ndeko oyo pe conseil ezalaki ya bino monganga spirituel na kati ya émission tobengi tosolola yango. Allô Masasi? Ya Masasi? Boni mama kuna na homme de veillard misunga. Naza déjà na misunga homme de veillard. Au moni tant maman a piqué église. Alors na oki bien te. Tant bazo sengo mbongo, yo tindi mbongo, bango bale basonge bakati basonge ba memel ba dispensaire mike. Et là sunde ngona te mama. Mena poto na kishasa la même chose. Et loko zo sepelisanga. Banda mama koma na misunga homme de veillard. Kotali mama. Oh mama zongo lokola bébé, bazo zo soya mama. Oh, mais là somoni mama zongi cheni. Mama zolia 3 fois tongo midi poko ndeko nanga elo musu sepelisi ngai misunga homme de veillard oyebiba oyebike bana courant ezokata soki esalika manœuvre pano eyali tan bana lumière 24 heures sur 24 heures et puis connexion internet evanda et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger kaka na mutu na place alali wana afini bouton rouge docteur mbango azana kati c'est pourquoi homme de veillard misunga eza na kati ya clinique misunga. Ne sois foutu on ne regretter te. Ah bon, tu sais bien na wazali ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna abela te bazo sala ezala. En tout cas, ya Masasi emoneli penanga na pemi bana mama comme na homme de veillard misunga. Emoneli na misu te. Emonani bamboko na kopinda ya pampa bana. C'est fini tout ça. Bon liango lisusu te. Homme de veillard misunga. Ngana bango rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi. Non, si kaya panda kuna lia tranquille. Apema, ba médecin 24 heures sur 24 heures. A continuer kuna ngana do pesa ka mbongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comme on a commis li batimi songa. Babe. Toyeli bino lisolo moko kitoko ya ndeko moko abengi biso azali kolela, azali komitungisama. Bref, ndeko mobali alobi uta abala ndeko mwasi acha mwasi na ndako na ye. Bakomi na bana misatu baboti bana wana po na ye ezali miracle de Dieu. C'est-à-dire que ndeko mobali ase retrouvaka te. Ndeko mobali wuta tya ndeko mwasi na ndako aza ko enjoy libala na ye te. Donc azali content te, azali satisfait te. Yango aye epai ya munganga spirituel. Pe na bino bandeko o bozali babone. Nde nalobaka na bino chaque fois soki bozali na makambo boyaka nango pote tokoka kopesa batu ba conseil, je m'excuse topesa batu ba conseil balanda biso pe bayeba nini oyo tokoki kokabula biso na bango na mokili ya tata Nzambe. Awa ezali chaîne moko édifiant eyelaka bino masolo kitoko comprendre que soki ozali na likambo oyo ezali ko déranger yo kota
landa na kati ya Ediba TV okozala toujours satisfait pour munganga spirituel na kopesa yo oyo yo peut-être ozalaki koluka oyo yo ozalaki na kokoso nango pe okozwa yango toyelaka bino masolo kitoko oyo ndeko mobali azali kolela avai na kati ya libala azali komona mbwende na ye te ka odi mbwende azali komona ki mobali na ye te azali mpe komona tina pete nini abala. Il y a des histoires ekomi kokomela na kati ya libala oyo azalaka célibataire atikala komona mote de son genre de vie azali ba genre ya bato oyo balingi pe mu vie ya mobulu te asala pe vie ya mobulu te asala pe vie ya ekobo te. Donc c'est un garçon akutani pe na opportunité ya makambo libala akisilisi kelasi azwi elenge mwasi atie na ndako abali avandi fiançailles ti aye kotia ye pe na ndako ahonore mais on dirait ahonore mutu oyo aye kopesa susu pasi na kati ya motema na ye. Ezali pe conseil ya kopesa bandeko basi ebele soki omoni okoki nano te po bala oza na makanisa mibali mosusu ou bien oza na besoin ya ba Richard Alain netaki bakomba bato mpona pesa bango pasi te mpo ba Richard oyo bazalaka bongo te oyo bale bazalaka boye te. Ezali kaka ba exemple baedi ngai moko komona ngai edi ezali kaka kolakisa ndakisa soki omoni ozali na kapasité wana na te ya kolanda bakombo ya mibali misusu ou bien makanisi mosusu kosengage te po pesa moninga mosusu pasi. Mais il y a aussi des femmes na vie bango bamona bango normal ke akoki mpe kozala na mobali me azwa kose comporte lolenge oyo mpe azali na ndako oyo ali kopesa ndeko pasi. Ezali mawa mingi soko omoni olei okoki te tika kondima bangagema te mpona kopesa bandeko pasi mpe ndeko mosusu akoma swati kosumuka na eloko moko oyo ye andimaki te kakoki kosumuka mais à travers yo ofungoli porte à travers yo okotisi diable. Yango na ina yebisa bino bandeko balandi biso na bokebi na kati ya chaîne oyo Ediba TV mwana Congo ezali chaîne oyo eyelaka bino masolo kitoko pe malamu mpona kolakisa bino lolenge nini tokoki kotambola na mokili ya Tata Nzambe. Les fêtes s'approchent. L'orphelinat Vida a besoin de votre soutien financier et de dons matériels pour célébrer ensemble avec les enfants orphelins. Pensez à leur aider avec un petit geste que le Seigneur met dans votre cœur, cela suffira. Offrez-leur un moment de joie tout comme nous le faisons pour nos enfants. Ils n'ont que Dieu et vous comme soutien, car il est écrit: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Orphelinat Vida sokayokota na banda kuna bino ezaka kosala Matthieu 7:7 comme d'habitude. Bonne année, Noël yango esokomeli biso na porte. To pense aussi na bana oyo baza na ba parents. To éviter yo yaka Orphelinat Vida. To passer un moment agréable avec les orphelins. La gloire sera rendue à notre Dieu. Napesi merci na bapartenance oyo bakotala biso botika biso te obakisa biso te nzamba beni obino nzamba bakisela bino oyo ezangi. Nous sommes situés au 49 de l'avenue Kinzola